ça Koutagna, Ange, Gabriel, premier chef, il y a Badje, vous avez premier ciel. Deuxième ciel, Ange, Raphaël, Ezali, combattant. Azaba Mapiga, Zabatinda Kakome, Tomona Nakatia, Ini Awa, Zaba service chaque groupe Zana service à Bessala, Nakamuka Mapiga, la bonne délivrance, on a des anges à combat, on a la police souki, on va bâtir, on va pour ma réalisation vitale. On a joué au canot sous la robe de Massas, mais la police a fait de Massas sans limiter, commission à Pamo, et ça dépend à Coco Boma. Alors, on m'appelle Nicolas, j'appelle le premier ciel, ça pour le coup, pour la police, ça pour la sécurité, ça pour la maillot, ça pour la Okumisa. Donc, quoi, ni même on a vision, on a suivi vision. On a suivi vision, on a suivi vision. Et à un moment, on a suivi vision par soldat, et au salon de défense, déjà par soldat, on est là, deuxième ciel. Troisième ciel, on a une zamba fana, on a un détail. On a une fille, chaque ciel, on a une fille, on a un détail. Nakati ya fille, on a troisième ciel. Kuna ne vile nzambe afanye kombo ya vile walizali alikatika. Donc vile wana ezanet ka RDC kutokomolo professeur Zali ile Zali inande nzambe afanye na troisième ciel, quatrième ciel après pour jouer ya l'espère quand même tirer le coup. Aboka motire no isala kati. Alors Bodo comme nzambe a préparé la carte en troisième ciel. A préparé ici Kabatu Bakokenya, moi je suis allé chez Zalobi. Na papa, ils ont bandé comme les chocs qui n'allaient pas comme vous les semaines et semaines, qui étaient dans le cigare. Mais à Bonsa sous 7 soleils. La carte c'est 7 soleils. Ils ont le soleil qui fait les alliés. Après, le soleil de la planète, ils ont bâti la cabane de paix. Et dans Zambé, quand on appelle ça, quand la première génération, et puis ça est quand on appelle ça d'âme. Quand on dit que la première génération est en d'âme. Parce que les gens qui appellent ça la première génération, ils appellent ça. Comme le temps où on se dit, nous sommes des alliés. Ce qu'on est quand c'est la première génération, nous avons ni les gars qui la première génération, ni les salins qui papa. La première génération, l'équipe a dit les autres comité là bas, ma belle chose qui la première génération. Pour le caractère que ma belle est bandit, RDC l'équipe n'a ma belle, RDC l'équipe ma belle est la première génération, il est notre couple d'État. Ça veut dire que j'avais sauvé l'action à Kamoussous. Elle a beaucoup de ça dans la somme. Basala qui m'a bien la position la première génération était à l'Ifrisa de Somme. Zaba Pesca kana Moïse Ndambo, Kassinga Pesca la première génération, qui a Pesca la moitié à Pesca, mais ils ont continué comme la ville, ils ont la première génération, ils ne pensent pas. Mais, comme on a toujours. Jamba silika kikaka na mabe oyo susala ya wope pesa nzambe kanda na mabe oyo susala ya wode ko ebonisa première génération o se trakate o lara kana mabe pe ora bokana un jour kanda nzambe e komela kayo un jour kanda nzambe komela ndenge komela ki ba boko na biso bazaki na première génération. La première ange a dit que jouer combien d'anges a et ma mère va la dire et quand la balle va au tircolo, ma belle nion sur le tircolo, pas ange va tirer qui va monter au côté à la vie. Et donc, il va dire quoi, il n'a pas comme la vie. Ma belle va dire qu'il n'a pas comme la vie, donc on s'en va pas dire. On a ma campagne de présentation. Mais c'est que les méthodes d'un autre,
nzambe oyo bakoko biso bakutanaki nango na makambo bakoko biso bakutanaki yango po ete royaume isi ezozi na biso awa eza planete eza basala oyo ya examen moto esengeli aleka kati na planete oyo po ete alonga soki alongi soki mpe osali 50%, 2%, 5% kuna nzambe wapi kotinda nakomi babendengeleka baplanete nakomi 200 planete nakoloba lelo nazokomana te na bainterete meme mokosala te makambo nazokoma na RDC profete moko te epasere moko te mpo nazokomeleko sokotuni RDC meme ere afrique mobia pasere moko te koyebisaka yo ke ngasi nakoma 200 planete ngasi nakomi 200 planete nileza meme ndele azwa 200 planete deta ya 200 planete aza na mote engana nazwi 200 planete nazokomelekelo mpe badetail Ini adalah planet ini adalah kita planet. Kita yang planet ezali. Là mukala komite le bango majambe. So kita mazo de franio so de karaka. Fongo majambe sani. Sengwe peto ye bayango. Toke bajenga kutama. Fongo la motema. Senga motema na musu majambe peso kutama musu. Nzambe pesa yoko pesa ali una compassion wetera kati ya compassion elukira biso ba problem na kati kozanga koyeba elukira biso ba problem senga nzambe afongola mutu afongola mutema peso compassion compagnie na kati sia kokoza la kazi ya eglise sili mungu na ibakio na ko bimaka eloko mungu to simbi eloko mungu te kwenye edeyo Kirokani, amen. Senga nzambe peso kotea musu nzambe peso kopaso nzambe peso connaissance koyoka pe ya kusala ole kekate seka ikera malu bakatisi. Ese sera papa seka ona nukupora ya bona. Ikate seka te to sabate masu. Webi ko to sala kata bale asembele. Ndio mitema sekanga mara ko sala kaka pa masu. Imbisa kama kongreso, imbisa baera biso, apa pesa biso konzambe. Na kezo le kate sikangana zote ya pesa kuna kolobela bantu. Pesa kuna kufanya kompande bantu. Pesa munga mtu oyo akufa. Pesa munga mtu oyo kukisa kale. Sasa biso na ule biteko mabanga, pesa ni pemosu. Ananda biso biso. Alléluia. Regardez-moi introduction de l'homme. Première planète, comme moi, la planète, c'est la planète Bo. Dans le bac, le jour, la soirée, moi, les gars, même dans le même, on a le bac à partir, on se souvient de ce que ça n'a pas été. Comme moi, la planète, moi, c'est la planète Bo. Superficie, la planète, moi, c'est la comme RDC. Hizi masofa RDC pe solution ila loko sopa. Planète wana nzambe akotisa na mona mabele ya RDC. Et planète wana una babota kite. Planète wana ezalaki na 36 lacs et 6 ba fleuve. Détails ezali na kati ya planète wana elekaki kitoko première planète kasi kuna likolo nekiweki makambo eni yo ozosala ate ozosala yango eliki probleme bandi likolo ta wana ezalaki sataki abandaki baproblème elisifere te mpe abandaki baproblème kasi mundu okobanda baproblème ezalaka base Ndango nzamba sali ba esprit. Ayeko sala 3 esprit. Et sagesse maye. Ila kati ya 3 esprit na nzambe ayeko se diviser ba travaux chaque esprit nous allez se passer. Unele ni kila kitu soba. Ba acha sala wo après. Nzambe tango misali na kati le mokwaza abamisa abiki 7 corps. 7 corps, il faut qu'il 7 esprits, 7 esprits pour les mots. Nzamba monaki, te ona sale za kwa mesengeli
liboso komisa molimo santu yesu ngai ekende kora mibale komisa jésus na kote koshi nzambe amonaki ye mpona asala ezali malamu ena ntango asali twakor na ye moko asepesala twakor esengelaki baesprit esala yesu ekosala trois esprit mayele sagesse et bête mayele apesi ye mayele akosunga kopesaka baange mayele na baprojet nyonso kopesa otayeli esengeli fitu liboso ya nzambe mayele mosala ezalaki nde mwana alors protection ezalaki problème na ye mpona koprotege baroyaume mpona koprotege bapaye mpona ntango nzambe asaki mokili asalaki 3 et 4 royaumes asalaki 4 ciels premier ciel deuxième ciel et 4 ciels et ces 4 ciels etikala kaka misato selo misato etikalaki o mosusu ekangama dilelo aye kosala 200 planètes mais asalaki 200 planètes mpona lokumu na ye mpona nkembo na ye plan na ye ezalaki esengelaki na 200 planètes atia niveau ya bato catégorie ya bato naomonaka baproblème ti tozao banatire biso eza nde motel tozao banatire biso eza problème nzambe c'est chaque planète atia yango niveau ya bato mais après savoir plan nyonso nzambe ebebaki nzambe kobouvre se planète nzambe kobouvre se nyonso alimeza na baplanète oyo ya liboso ayebokimiso ayekofise planète oyo tozala ayekopréparango planète ya préparation yango monaka ntango toyaka na préparation komi soda akeba akipesala formation ndenge toyaka na planète oyo mais baplanète nzambe abombele biso ya misengo ezali ekosala 200 planète 7 soleil et 200 planètes déjà eza baplanète okena planète nde yango tozala planète 3 yango epesaki sphère yango premier monde éternel 4e planète ezali 6e planète soki okekuna moto na moto abombela moto lifete 7e planète eza 7e planète bato bautaka likolo bayaka ava oyaka te mokili fo kolekela kuna po baseprepare yo oya kovivre na bato ya tosoki kuti likolo ye ligai koto mwa esimba chaque planète ezaletasote kuna na kodiata ya molai oele kotanga balifete ezali ekosala 7 soleil sur 7 soleil eza na détail soleil ekosala soleil te na kati na basoleil soleil yango nde yambaka bato nyonso balongaka kuta awa na se bamatana epo traverse posisa kofosala mila soleil nde bato mpe baza kuna bautaka kutu soleil 3 okotala nini ezaka soleil vert yango soleil ya job kuna mpe bato baza kuna tozotanga todeka soki toke kuna toka nini oyebake mokofaka te moto abongwana soki osala mabeke esi osokola kofesili papa mama okosali na ye planète ya bénédiction mpe esali nini planète ya bénédiction ntango ozotangisanga ifelo papa omakambo nazolobele nga na ntango na bible te bazolakisa kolakisa nga na vivre na ntango te ndenge bino bozotanga na kati ya bible akomona 200 planète awa okomona 7 soleil awa nga nazomona ntango ozolakisa lifelo mama bana basumo papa bana basumo tile yo lifelo nani okoti mote bato bakotaka bato basakana bongo nzambe soki ozala mpona mwa nzambe yango batekaka lifelo etile lo moto sempre kana okoti te na lifelo bapesa na pouvoir na drapeau nafulaka moto parale moko drapeau nako aza na 6 mètres de longueur
barrage porte di fedo barriere mungu sana makasa tatamba kawana ezeka fungola bakupesa pokoti abantu apela pele ni mungu kwa sawana kanyama nyosho zakina peya makasi mabeba za tangu akofungola ni fedo beba ni kula be fungo be nyama nyosho basani ni nyama nyosho basani nyosho kasio inene ni kwamba ni kubana kuswanzo to inene mususu simwa bali ya mtu zakule ya mesha makasi kuti kumoneka kiasi ngilanga eksana cha kusenga kunyango kwa kuna azio ko bimazana posa ko ya ba makasi sasa ko me poko sengela kani amoneka lifedo papa mama ko kosa makate ezali soke tikala sama benini ngana soke seloke lifedo ezali ndo balokile kate na mona vivre on a fait ça fait l'action planète ça va l'action royaume ça va l'action moki il a ça le ici ni le cola Amérique il soit na quoi sur continent Amérique na quoi sur continent Asie na quoi sur continent Europe na quoi sur continent Afrique chaque pays il va ça là qui peut comme un problème oui le livre va continent du monde pour ça pour ça maintenant pour bien se livre va continent c'est difficile ezalaki senge de toyaste tozalaki nango tozalaki siras sixième race eza basala ngo na mope ezalaki ndenge nini mpe baraso esalaki nde bafungaki ndenge nini deja ezali bakontina ezali toza na 5 kontina te toza 11 kontina 11 kontina toza na 6 kontina et 5 kontina physique et 6 kontina invisible. Les détails des années, les années visibles, les années par contre, les détails. Donc, amen. Mais de là, ton côté, la maman est là. Maman est là, nous avons l'année prochaine, nous avons nous avons des différences. Nous avons le RDC. Nous avons le nous avons aussi mon thème en Afrique. Zamba zongo si motema na race noire. Et puis bakoko na biso. Bakota na ba erera ndenge na zamba siliga. Zamba zakina kanda na komili de bibliothèque na RDC. Ngale peke abake tsekira kuteka. Na lobaki pena kuteka abake tsekira za. Sasa ni akole. Patangana lobaki avant boma ta kopisa pouvoir saka na maboko na moto na tuni pouvoir sana maboko na yeye na tuni ya kuna sana kosa mwana bali kaka azara kosa mwana bali yeye kaka aleta ndio sana plan de ça qui pone des plans de ça qui comme sur les gars que c'est vrai mais tu le dis ali wana zanakina mosoka lega sur les za kufanya otango leka simba ba na mbongo tango leka sana retour c'est le dire kwete FC soit kuzunguna azana mbongo le kile mena mbongo wana bazalaki ba kukwa za ko yo pesa wo simba ba ngoke ko kanga kabisa tena na yes na ponemo na ba kwa mutema woki na ponemo ndio ndio mwana kwa kinya apela conclusion profession ma ba 5e
awa tuna você pede mas ela sabe tudo fica na mapulu esse que vinda também fica tudo graças a Deus que aqui aqui na canete aqui canga nada justiça o que eu justiça o que eu sei e mambo aqui não consegue de fazer só o tempo mas o ganja me pouquinho ya ko récupérer fura pour passer là et quand il est là passe des alakina et pour bloquer fique et va mater va quitter l'échec amen le Seigneur qui aide ces à défaites le Seigneur qui aide ces années non pour aider ces années elle Seigneur a dit à nous sommes les mieux c'est pour maman et pour salir nous sommes la chambre nous sommes là pour Tanzanie Rwanda ta émettre pour soi la guerre et guerre Rwanda peut Seigneur que ça peut guerre de sur pas nous sommes la condition pour que guerre sur peut ça la guerre pour les gens sont armes pour protéger les par peine sur la bien avec le tout ça va guider que tout qui a 20 000 sur sa formation tout qui a 10 000 sur sa formation parce que dans la formation tout ça va amener à que ça le matin et le sont comme le soldat comme le pro amon ko basora ko la arma casse et le bazo ça va foutre ça guerre ça mais parce que guerre les arcatés au mozomo moi ko mo na mo guerre wana eye travers pour basoma ba arme belé pour basoda bazala belé ba to forme donc ba protéger ba bien les autres modandi ba payer belé ba sasa balongwe ba nini alliance basala kini na Rwanda ba ba ina RDC pour ba ya kozwa minera ba RDC so kigero na est-ce que tu ba makambo ko bonoso yo nzapa lobi RDC la même attaque Rwanda na ko RDC ko tele ba amen salaka yeye wana ezala makasi kama nene RDC mo kwa ba tegero na kuna pesa singa pa kubanga ka yesengela pema kileso kuna gereza la kuna pe nguya za kusani ni amen so kigero les ati no so kero pesa la kate nos amekero na musiso gero tulema kama gero wana tuleko kompani pete bele gero zanati kwa nini pesa ko pesa zanati yokani amen ane koyo eza kanela difference gero yesengela za bakas ko sala deso gero wana soke taje ko sala la deso après neuf mois et doit ko sala ka RDC unga ka gero ka keso wana ko suka keso wana ko suka avion ko wana suka ne ka ko ya ka après chaque guerre on a trop comme ici en France nzamba kupesa mmoja mambo kasi na president attaque France nzamba les gars sa France nzamba les attaque France pour cause ya africain tout le monde passe à partir France nzamba c'est nzamba zo contrôler Afrique avec Afrique Afrique kaka de RDC na yo pele soso oye kanga yo bit oyo au progrès kate poser question bit yo botre kate poser question bit yo obale kate poser question bit yo kanama na malade poser question ngoga njambe o soko poser question te na malade ozanango soko poser question na passe ozanango ko mo yo solution avant que ça les signes tuna njambe na umeli pour na kubota na umeli pour na kubata njambe nini Abraham atuna njambe deuxième sala bulamu yuka elongenza koza na projet ko sala bulamu yote bulamu ediksi Jonathan bulamu ediksi Jonathan ça où comme la problème mais c'est là que tu n'as pas va bunda
kasa osala bo ezosimate osala bo ezosimate eske otuna kanza ona nyini na kusimate ona ni misana ngana deke ezosimate ezala ba asala ko commerce koyo bandi bongo babandi koyo bandi yende kimika sikato ezala ba babandi sikakoti ezala ba tokoti sema babandi eske otuna Sauli atuni nzambe nazala posa na répondre bato ekosima kasi nzambe lobina profete te pa lobina na yemo agomaki atuni na kati c'est trois problèmes et c'est que quoi na bare premier ezali bana na moko yala likambo a visera no bibote moko. Troisième soldat, troisième pays. Na quatre toi parti est-ce que la soldat va continuer? Est-ce que va continuer? Est-ce que va continuer? Saoul a tous les hommes réponse moi azanamo. Mais là Saoul elle est pas qui millions sont autour du Saoul deux fois trois fois position sur tout ça. Mais Saoul moi elle est pas. Donc elle a un Saoul. Donc, on a que Samuel problème. Et Samuel, ensuite vexé. Maintenant vexé, ensuite le temps qu'il a Amen. Et Samuel combien? 14, verset 37. Bobo Saoul a tout nizambe, alobi, nala na ba fixe bo na kubisa bango. Okopesa bango na mboko na ngai, kasi mokolo yango Nzambe apesi ya noté. Bongo Saoul abengisi ba chef ya mabota nyonso ya Israël pe alobi na bango oluka malamu po toyeba lisumu nini tosali lelo. Na kati seleka na kombo ya Yahweh Nzambe ya Israël. Amen. Ezo sympathie. Azoyeba toluka lisumu nini esali ezo sympathie. Est-ce que yo pose la question? On a défini le sujet. Et pour la nini vina yo eza compliqué nyonso eza le est compliqué pe awa amone sibito toluka solution toyeba mpona ni ezosika ese yo bakare bolokoti mpona kosukuluka solution fino oyo ezobota te bakare bolokoti okukuluka solution ayo ya kobale pusani bakare bolokoti kokina kati libanda eza te bakare bolokoti po tosa solution na vino nini osali mais awa monde so sibate nzamba so répondre de mais afatu no kule esengeli nzamba lo belenga na yeba continue oluka malamu po toyeba lisumu nini tosali na kati seleka na kombo ya Yahweh mobikisi ya Israël ete moto oyo asali lisumu yango akokufa ata soki ezali ngai to mwana ngai Jonathan kasi moto moko te apesaki ye yango. Haleluya. Na ona kutani ezala mwana na ngai akonya beta ezala soda ezala ngambo mpona kati ya ndako na ngai yeka ezala kati ya pays esegelaka meme mwana na ngai kozali kambele kato mwana na ngai mpona koma kwete Israël ezaka bongo te kwete Israël nzamba za kasela biso me nzamba zoloba te bana nanga presque basalere bato nanga presque basalere ibota presque salere donc na agir ezala mwana nanga ezala mwasi ezala nani akukuyakela mbeba na kubuma ye basali bazwa beta bolanda bongo Saoul alobi bino nyonso botelema epai moko ngai na mwana ngai Jonathan tokotelema epai mosusu bato bazongisi sala ndenge motema na yo elingi. Saoul abondeli Yahweh alobi Yahweh Nzambe ya Israël mpona nini lelo okoki kopesa biso eyano tala bazeke ezali bozala bino kana bino ngana libotela bana biso ka moko bino ka biso ka Saoul afukami pembela bato Yahweh mpona ni opesi na yango te Saoul azalaki na posa Nzambe alobele kaka Saoul azala posa Nzambe alobele eske ye na prome tumisaka so fukama kombele fois otumisa Nzambe alobele oyo esala pasi Weta Saoul ezosala pasi asenga lemite asokoteka jusqu'à koma vraiment tozu solution Nzambe toyeba nini ezokwelaka po
question eza est-ce que nzambe koyeba source ya pasi na nzambe po Sauli azotungisa nzambe ayeba source ya pasi na ye asengi ye moko asili te afukami pembeni publike ya bato asengi bino bozala kana bino ngana bana tola kote asengi mpe eyalwa ezala suka nango bazolosuka Sauli akobeli yawe alobi yawe nzambe eze mpona nini lelo oyo kopesa ngai ya tala baseke ezali mibale soki mabe ezali epai ya ngai to Jonathan pesa eyano na zeke ya liboso soki mabe ezali epai ya basoda pesa eyano na bazeke ya mibale zeke elakisi Jonathan na Sauli boye baisraeli balongwe na likambo Sauli alobi bobeta zeke mpo na ngai na Jonathan babeti zeke kombo ya Jonathan ebimi bongo Sauli babeti zeke mwana ezo amalina mwana ezaki combattant mwana na yeza kosalise mwana ezokolinga ye pasokoya babeti zeke mwana nasa sabasi amino amisielaki ezala mwasi na ezala mwana oshinga ezala likambo koke ezala likambo te bona koluka kaka nzambe alobela yase saka bana na saka ezala mwasi ezala mwana ezala nani sekeka Meta babeti zeke nani apimi mwana hapa shetu manani ye pesa Bobo Sauli atumie mosali nini Jonathan azongisi nazwaki ndamba mafuta ya nzoi na songe ya nzete na ngai mpe naliaki yango Haleluya Sauli atumie mwana nga osali okwenda mbeba takala kana zotuna ka faliswi nini osali okwenda nazwaki mafuta nzoi za kila tamu azwaki ndambo mafuta na liaki olte mafuta na zake ndendile kodi motumai asimba ngo ye ale mafuta omeyo basi zotunusayo esi zotunusayo ereni nosala kile tokomela basi ereni esala oyo zopongesa esi zotunusayo kwete awa Sauli asali effort ayeba nini ezotoke Israeli ayekotrouve kaka na madila Medanine zokweya isengeli nani akufa Jonathan kufa ola isengeli Jonathan sikoyo na ndimi boku Sauli alobi nakati seleka ete nzambe apesa ngai ekulu oyo eleki monene soki yo Jonathan okufi te kasi basoda balobi Jonathan kufa ye moto alongoli Israeli na mowumbu ya monene boye tokoki kondima yango te tokati seleka na kombo ya yawe ete ata suki na ye moko te ya motu ekokweya pamba te lelo ye motu alongoli Israeli na mowumbu. Haleluya papa lobi mwana na yosekela kufa dongo tokokoma na poko te sekande na kato mutokufa kasi grupa basoda nyonso kufa na bato ezakwe kufa olamu haleluya olamu edikisi Jonathan olamu edikisi Jonathan grupe ya basoda bele mokonzi biso tozaba mapinga yenda longisaka biso asali bolamu mingi baba kele kwa kuswa asali babesengela ye biso tomo Jonathan population eye Jonathan okufaka te pote asali bolamu ebeni est-ce que yo mokolo kozwama na maladi nini ekose defendre yo bolamu nini oyo osalaka ekosunga bolamu nini bato bakolobela yo mpe bolamu nini moumwa nzambe akosambelaka yo ndeko ezala bato mosusu ntango batelemaka na présence ya baumwa nzambe mpe moumwa nzambe ekristo na yango te osambelaka nzambe akotya ngai kuna na baba kuna soki na benefatere kuna nakutaka mwana mwasi na nakosala kuta koti ntango ozoleka Jacob isambela mwana mwasi simbele kumukata basinga wana mwasi asalaka bolamu kasi mwana komikisezane nayebi ete mpe azambaki paka
bolamu ebendaka bolamu ebikisi Jonathan. Est-ce que yo bolamu ne kobikisa bolamu nini oyo osala? Bato basakolanda profeti, bato basakoyabulaki profeti, bolamu ezolakisa munene 4 bokenzamba za 4 na bango balobi ete mokonzi bisika tosanganaka ekomi moke esengeli tosala bolamu tobongisa bisika oyo toujours bolamu. Esengeli tobongisa esika. Maintenant, roi, prophète alobi il est besoin des éléments. Quand c'est passé à la qui donne un dessin qui va associer la vie, prophète. Tant que baso kende bale prophète kende so prophète peut aller qui a le bakana. Raba kende qui pour comment on est passé ça ni. Tant qu'on est passé le maïno et passé la donc c'est comment tu passes au monde matata. Alors prophète est pas sur la bateau. Prophète il n'est qu'à sa crainte zambi. A tous les bagou est pas sur les coins. On va attendre on peut s'arrêter. Et je vais lâcher. Dans le prophète a tiré place et pas sur le coin qui est pas sur sa ligne. Ce qui va sur ce prophète. On est dans le temps de le pays. Alors que balike balonga ndenge nini na nzela oyo bakanga kibakende kombi yo ndenge ozokangisa ozokosa prophète tena musana na yo ndenge ozosala bolamu tena musana na yo mendango mitumo kolonga kandenge wete balongi travers balakisaka bolamu na prophète balingaki prophète pe bayeba kikezelo sokende esengeli prophète adamu Saúde yebaki esengila fala kuna na sose nzambe afale ro kuna sose nzambe bango badobe foto kende foto sose nzambe esi osose kanzambe na bakamuna eske bolamu ni osala kote nzambe bolamu ni osala kanzambe asebana Yesu soleka bayeni sekwa mwana bazokufa azalaki israelite te azalaki romain na kati za mbaya koso bolamu te kasi mwana mobali azokufa Yesu azoleka Yesu mwana mobali azokufa toyebi azala israelite te mekasa azala bolamu Yesu libisa quelque chose azala israelite te libisa mwana mobali azala bolamu kaka na moko yenda tokali biso batambu yenda sana biso musala oyo yenda sana biso boye soki akufe bana biso baisraeli des appels Yesu ayoki ya kanisa abikisi mwana mo ezalaki israeli ezalaki israeli na bolamu wakusolakasama na bolamu azaki tesete ya taki. Luc 7, tobana premier verset tangi na kombo na Yesu. Tangu Yesu asisi koloba na bango makambo nyonso wana akei na Kapfrani. Kuna mokonzi moko ya basoda ya Roma azalaki na mosali moko oyo abandaki kolinga mingi. Mosali wana azalaki na maladi pe alingaki kokufa. Bongo mokonzi ya basoda ayoki sango ya Yesu atindi bamuta mutu mosusu ya bayuda po bakende kobondela ye aya kobikisa mosali na ye. Awa bakomi epai Yesu pe abandi kobondela ye balobi ya solo moto atindi biso azali moto ya malamu ebongi kosalisa ye. Alingaka ekolo na biso ezali kutu ye moto atongaki ndako na biso ya lisanga. Bongo Yesu akei nzela moko na bango. Bongo Yesu akei nzela moko na bango. Alléluia. Azalaki zete azalaki na ye mena bolamu
na bolamu tala musala sale kuna Jonathan biki na bolamu kotope mwana bala sana biki na bolamu nitayo bolamu musala ko ni ala ko wala malari yala musala usenga conscience na bolamu ni musala ko biki sala na via mundu soko sala ko Jonathan kwa ina beba Jonathan amelinjo ya temple sengilwa melate mebolamu ebiki joy wana Ezekiel delita me pese de la koshimba joy wana teka si Jonathan abeli yango mebola mo dikisi na pas oyo sa mona ko ni esengeli dikisi nini esala ka totombo nini esala ka pesa kayo to kama sa nini esala ka to receive nini pe esala ka to jouer nini esalaka pe oto senga tozwa ya mote nini pe koche sura bare ugamo ko chambo pesina ko mona ko akutaya ko fungura kutu pe ko fungura exacto ko ka bien zama pesina awa boko anime mubeba nini sekita sala kwa elema nyakati na mutano. Alléluia. Amen. Awa la kambomi tano baba mitano oyo David alokotaki pamwe munza na Goliath. David golete kota kata Israel. Ba Philistine bazokundisa na bazakebele. Kasi David mona lifazo kama kaka 5 mama. Soki yolete kombele mabanga kombele mabanga ubebe msomale akoti kuna baza ebele tango laki arme soda kombele arme kombele bamasaso kozwa ko bale ebele kasi ye Bafiste baza ebele kasi asuka ka 5 ore ne zwa 5 Et l'eau qui s'acquit dans la première signification, prière, beau sainteté, condiment, alliance et victoire. Et l'eau qui s'acquit David devant Goliath, ils ont des prières. Ceux qui osent la scène et à ma somme côté prière d'ailleurs, ils osent la prière. 5 biloko ezalaki na ye azalaki na vie de prière. Azalaki na kondima azalaki na kosengete pe azalaki na bolama na senge wana tango afisaki mabanga tango azono kokunda akilisaka libanga moko nini akilisaki peye akilisaki libanga moko le 5 mabanga wana oliazo le 5 akilisaki kondima donc mabondeli azwi libanga moko priere nde bilisaki. Mais pour ça, vous savez qu'on dit ma 5 mabanga, azaki au complet dans le ministère de son âme. Azaki si était dans le longa ka Goliath. Tawa simbi banga le bosu, prière tawa bandi ko la souni. Est-ce que vous telemi na ni pour te faire des prières? Vous savez que 4 16 ans. On dit 4 ans. Est-ce que vous avez 4 ans? Dans vos frères, vous pouvez dire ça. Et nous nous utilisons pour aider donc ça. Et c'est que nous avons na masomo pour prier na yo est activé. Avant on va discuter. Et c'est que nous avons na masomo. Neno kokunda na masomo baba sota bato. Azara ka kozo barera kele ke so bela ka diam kele ke so ku ka basi na ngongo isika tozo ko kende mwa yu ka basi bona nini ko te tozo kende ka mona nzamba na biso nzamba asansa biso o confronter mungu na te so ki oza osembo eloko lo saki David mabondeli penda ki busembo ka est-ce que vous savez que il faut ça. Est-ce que vous savez qu'il faut
pour éviter ma soupe. Okoki kobima na masumu te soki mpe construction ya bakomami eza kati na yo motu te. Kotanga mingi bible yango eloko ekokofaire comprendre yo masumu ezali nini mpe kosepelo na yango. Associé bato oyo bazala dimension konzambe ematisaka niveau ya konzambe motu. Kasi koasocie bato oyo baza konzambe te edinaka na konzambe ya motu mpe ebungisaka ye liboso ya nzambe. Moto abungaka na moninga na ye motu, moto mpe azwaka bolamu na moninga na ye motu. Tokoki kokima relation te, na relation ekoki ekomatisa yo mpe ekoki mpe kobungisa yo. Nini kosengeli kosala mpo olonga na nyonso wana? Il faut kokota na monde ya prière. Alors quand le monde de prière, il faut qu'on ait la sagesse et discernement. Il faut qu'on ait le caractère. Pour te la carte caractère, on a la simpleté. Pour ça simple, vous avez facilité au code ça babé. Évite à cause de la trop simple dans mon tunion. Pour ait le caractère, tant que vous opposez les bossos, tant que vous opposez les bossos na yo. Pour azwa espace ya kokonisa mabe na yo te. Caractère ya moto eyedaka moto na barelation ya mabe makasi. Nyonso oyo eloko elongisa yo eza mabondeli mpe kocreye relation na bato ya malamu. Etango toza na kati ya mokili ya masumu tolukaka kosala bolamu epo bolamu ekoki kolongola yo na bambeba oyo bokoyela yo. Exemple Jonathan. Aliaka mafuta nzuri. Exemple oyo ekisana mu nyonso kolia. Kasi na excès bolamu na ye. Israeli nyonso telemaki epo bonga ite. Pe Nzambe ayokaki. Pourtant ezalaki loi soki moto alie mafuta nzuri esengeli akufa. Yango esengelaki etosala bolamu mingi po mokolo ya pasi okoka ekokomibikisa yo. Bachance nyonso visitaka biso esengeli toyebaka source na yango. Mpona kozanga koyeba source mingi bachance visita bango kasi eumelaka te. Mpona nini? Soki ezali na kati ya temple basengeli bachance yango esengeli respecta droit ya Nzambe po bachance wana eumela. Soki mpe oyebi badroit ya Nzambe mais oboyi korespecte yango la chance wana mpe mwa eumela eza te. Mingi bakoyaka likolo ya kosala relation na moto ya mabe mpona kozanga korekonete Nzambe lokola akazi likolo kotya relation na moto oyo azalaki na kanda Nzambe, Nzambe ayaki kosilikela ye. Amen. Nana tindi osala relation na moto mabe basi Joseph makasi fobotanga kulangela esunga yo. Négligence de prière. Négligence kotanga pimezali kulu ozomitimola okozina konali yo. Mbele tokutala kwete Nzambe kabe soma ezala ane oyo ane ya kopesi ane ya délivrance question ezala est-ce kolongaka na ane oyo. Kwete problème ene eza problème yo moko okongisa esika zako kufanya kati obonza onza kupesa kati na ne opera peyo ko diference ya makasi ko petamba. Amen. Kati na peyo oyo Felix ndio kusaba zako usala kati na yeye. Amen. Zako kupesa peyo malamu ebele papa mama shoko sengi makasi. Felix awoza wala tipu vale kufika. Biso bele to kutoka. No quelque chose le kiseka biso eple to ni accès sur seka. Biso no contrôle si il fallait pas usala biso kini. Olini ande onza pour Alexander. Amen. Eza ane mapamo pera yomo. Beyebaka te oyo koni yango ko récolter yo. Yebaka okona yango pe ko récolter yo. So ko na bulamu, ko récolter bulamu.
Soko kona kama bebo récolter dini. Mais tu as préparé le mot. Ni le récolter. Qu'est-ce que c'est? Année ya mapambo. Urebi boy.
La vie pour nous sur ça alliance. Le carré de pour nous sur le possible. Pour nous sur le possible. Le secret pour faire là. Pour nous sur le secret là. Et fan. La carré mais c'est un valide les amis de soi. C'est la carré pour moi. Le jour la carré pour nous. Année pour l'année pour nous. Ah c'est pas la mini. Année pour mini. Nego, va fonctionner. Non combien? Mais depuis combien? 80 combien? 82. 80 combien? Par 15 jours de temps? Non, non, d'ailleurs, non, tu payes, va fonctionner, va continuer à fonctionner. Il y a un boni. On m'a dit qu'on va fonctionner aussi. On m'a dit que les gens la dame me peine ma fonctionnaire. La salle qui m'a donné, mais c'est pas mal à battre. La dame jusqu'à comme la papa, il y a besoin que je me retrouve à ma tante. Pour un bon. Et il n'est pas mon colo, ça mon colo, ce qui est dans les autres. Ma belle, ça va qui est belle, jusqu'au. Là, pour finir, on a la salle électrique. Il y a un peu. Là, pour finir, on a la salle électrique. Et ça, les exemples passent, les exemples, à taille, ma belle, à mon news. C'est un peu de l'électrique. Il y a un peu de l'électrique. Nada, la personne a dit que vous êtes sur la cour. On se va assurer comme un hôtel. La mère qui nous a dit pas pour quatre. La soda, la soda, de la mère, la soda. Chaque fois, il y a des choses. Na mekisi bango bu. Kasi la bu na mekisi bango, mbongo na pesa ko kombe kusala mabe. E kombe ko fingira baba ko manifia ko yako jisiko ko kujofinga. Deko na beba mususu be. Na kusala huko baba fimo. Ba kusula kusala na ba komosho ya ba malade. Ba kusula la ko mutanga ko so se ko tebo ba kusala so tebo ba kupara. Et puis combien de combien? Il y a plein de gens dans la société. Est-ce que vous voyez bien? On se passe. Et puis, on a donc, je suis mal. Mais juste ma service, pour ça, les gars, c'est un cap, la fout à ma gueule. Quand la dame est manifestée, ma belle est surtout ma société à l'état. Surtout le monde est à ma fonctionnaire. Il est beaucoup de gens, papa, tu n'as pas c'est mon bimba, mon bimba, ma critique. Mon noana, ma belle, elle mon bimba. Mon voisin me procure. Après les gens, je aussi de bien. Ça va fonctionner. Amen. Tous les bacos, je peux sur le Naka, Naka, beaucoup donc liberté ma pesa kimingi. Sisi wale kanga papa na ya molimo na tiena. Na prison, wana carte de terre za. Bakangia sotamra baba vete. Ono, tokangia kwa nini? Usana alors qu'on monte sur le séjour de la prison. Atu ando kwa mefu. Take bege panzi prison. Aye. Kuna oba kangere. Bonande mutu moko asokoza bantu na ba. Zamba kwa kisaye, mabe kumebe. Otangu mabe di makazamba na pele kubeba mabe. Habi singaka na zaka. Wajua kane mutu bomba. Wajua kane mutu bomba ma. Sisi troisième carré là-bas, vision et forces de la tête, forces de la table et trois jours encore à la table et 3 jours d'autres et boum.
bandi ne cara bo respecter ba ko wa pouvoir yo su pesa ba ko beaucoup aussi ça valait à yeka kapena kapena de paix alobi ke ba bongola ba ko ngeza la oyo pe adongwana aye abaja ba ko wele ko lo si e boya ke ba oyo pe ko mwana alekina pouvoir loko lingena dangwa resi ba ko na epita suki na so ba ko mo so ke dingo ko ko fa ke ape aula na gouverneur awa ni décipité on a ni les camps de décipité ba Congo zambre so akisi ba Congo zambre ke bakita kaka kita gouvernement ko o ba ko chalo so ana sistema kisi ko mona kaka de ko to ba ri ko ko to ko zambre sali on a des différences on peut on a des locaux ba ke on est le dire ça va est-ce que vous 2017 mole mo existe na kana kile chako bitala plan pele bilo eza kutika pele bilo eza kusima mais drapeau ya RDC na yeki so ko ya 22 jours mais ava ko ya ba ko joma sa awa place ba ko mama place est-ce que kete na ne to magi de la France ya bisera ba bomba be na maison royale de France on a besoin de ko ah c'est pour 3 jours de temps et tout le monde va te payer pourquoi n'est-ce pas qui est là qui n'est pas qui est force ça n'est 21 jours quand même la fête qui est là pour que et le président non ça passe kozanga ko eko ngaza na pouvoir ya ko ninga pena même na ba payer étranger ba président musolunga ngaka ka awa ayebisa oyo na Amérique ko sana takino ya ko tuwa jwa na les soutenir alors on passe na ligne soutenir alors on passe et les soutenir en Afrique et les soutenir en RDC et ça passe ile boso ke na kamba parce que na kenda ke kamba parce que na kenda ko mtu aso kundela pete le ko yebiyete amen mtu asibi pete le ko yebiyete ko ko yeba ka boso ko makana la preuve ça a développé mazali na do bakani kambote na fonda wona do baka za ba zo se mo tema na kende est-ce que vous bénéficiez yo pour ça Kote bulamu unataka bulamu nini effort sana est-ce que jobanga nzambe est-ce que tu sala bulamu des problèmes est-ce que aujourd'hui mana basu ou bien tu sala bulamu so ko sala bulamu sala sema basu ko sala shi mais problème nzambe so ko bimana mabe pe ko sala bulamu ko nzambe ko kane ko associé prophétique aneo associé chama ke no kono aneo chama bono na se ane oipo senga chama koksa oyo ozo senga oyo sana ko kristo oyo so dukisa senga chama koksa neo dedema senga bolipsi tengo tambula ki ane esenga change pas de ba via ba de mona et to mona ka no kuna idée change ça là kuna idée change e bongo change pas ni usana zamba sunga zamba